tolobi juste que baza suna succès o bazaki nango na kalate. C'est pourquoi lelo tomoni ke baluki ba s'unir lisusu po batu o bande kolinga union na bango ya kalawana ya wenge. Baye basuko sepela pe baye basuko revivre ba moment o ba vivre ensemble na bango pe ba fanatique na bango o bazalaka ya wenge ya kalawana o ba bomana po na wenge. Oui ranson ndinga zawana aluki ko imiter ou soit ko yiba idée ya faire rigola ndinga zaki na idée ya kosangisa ba ex musicien nyo surtout ya wera bayimba na bango elongo basala quelque chose elongo o ba comme ko luki la faire rigola asalela asengela wera sans permission d'abord omoni et idée ngo pe la ka bwana ko penze mongo pe e bimate soki pe bimase ke yokanati faire rigola pe baba zaki parmi ba cofondateur a wenge. Mais tout ce que le monde est na kati ya lisanga wana nde bazalaki tout ce que le monde était au moni mais et puis si vraiment esengo makasi malgré tout que tout moni ba absence pe ya ba bilongi mususu batu baza ba en tête ya union wana eza bango parce que nande pe ba panzana nande ba kinda o akenda na kone wa kinda na kone ba sala ba succès ka bango wana mibale ba succès ya makasi to lobite ke ba musupe ba côté ba kinda ba sala wa succès te mais ba o ba sala ba succès ya makasi pinza ezwa mokili mombe ko ba nzembo na bango ba beta bango Voilà, Mbote na balanditu ya Congo Source Télévision. Je salue aussi boss Jires Mboni. Babito ye lisusu a analyse par rapport kaya mambo musique nde tolobaki mikolo to ana mpanza musique to ya lisusu. Biso to ara partout mais leo to zana na mpanza musique leo na yeko Lucas Suleiman konde to beta masolo par rapport ya mambo ezoleka na wenge 4x4 réconciliation nango. Ta on beta masolo wenge 4x4 réconciliation on a déjà we ranson ton on a we ranson je salue déjà Rism Mutombo la Moseka Bobby hein la Moseka Rims Mutombo yé kuna mpanza ba wera. Bonjour Suleiman. Bonjour à toi Glody Mutombo, Babi les géants de la presse biométrique, on appelle si Batutu Bolanda na Minito Bambote de partout dans le monde, ainsi que Nabino tout bana membre, ya Congo Source Télévision, ba confrère, ba collègue, ya Congo Source Télévision, ici Suleiman Kondi Passeport Rouge Bobby, Combo DG Tangama, Combo DG Yebana, Combo déjà et Kama. Donc, ya Rolobé la Koutou Mingizate parce que o Aebi Aebi. O pa ebité, Atuna. À se renseigner, à Royeba encore plus mieux et au ça là vraiment grand bien, réel plaisir. Na pesi bambote nangana mon coordonnateur Hervé Kabamba, papa na bébé Naël, na pesi bambote nangai et ba affection, ba amour na témoigné yango envers ma maman chérie Rita Konde Mondele fille à neige na nuage. En plus na pesi pe bambote nangali susu na Kondien Konde, mon père, n'a pas si bambote na Palmira Babala, le cœur de Yvon Babala, n'a pas si peu de sous bambote na Naomi Emilie Escobar, en featuring na Priscilla Konde Glamour, Bobby, ba grande sœur Nanga, je vous aime beaucoup, ainsi qu'à Papi Mokoto, ba mes condoléances na yo, ba condoléances na yo, Kokou fait la papa, eza vraiment eloko, ya mukete, eza pas si mingi, Nancy Boukassa, ma grande sœur propre, condoléances na yo, puis donc Bobby, famille Kalonji en deuil, Bobby Binonyo Sotoboza Makasi, Nzamba Pesagno Makasi, donc voilà un peu Glody Mutombo, les lotos zana yo, lisusu awa, batu ba message na yo, on dit na Congo Source. Boss Jires. Ma message nanga de na Congo. Na Congo Source. Donc voilà, na ba Glody Mutombo, donc bango tout baebi Congo Source, passeport rouge. R to bandi donc to bandana ba Glody Mutombo donc le sengo toujours to ana binoti lelo et salinga vraiment grand bien les sous koza lelo en compagnie na yo Bobby collègue nanga camarade nanga makasi. Merci beaucoup. Voilà Suleiman tango mona ki ba photo bimi na Facebook na ba page polémique to moni réconciliation le sou ya 4x4. Comment nango sala ki ono ndengene? Nga vraiment personnellement ça lenga grand bien et ça lenga bien pena komona pena Jibin piana vandi li soupe mena we ranson bam soupe ba vandi donc ba sangani bango tuwana
Donc et ça lenga vraiment gombe no bité musique à Congo ekufa lango te eza. No bité musique à Congo pene ekufa lango te ezali parce que balimba zong c'est la biso bilengi mo oto yoka kala. Balimba pesa biso susu elengi mo oto yoka na ba temps passé vraiment très longtemps. Ouais, on a bota. To revivre ngano na bota mite menaya na kuta banzembo. Menaya na bina banzembo. Menaya vraiment na yoka bilengi o ba parents na biso ba yoka ba papa ba maman ba oncle ba grand frère ba yoka na yesu na revivango au centre niveau bongo penza niveau de ce qu'on a le bel niveau ya bongo t'as compris. J'ai compris. Voilà donc et ça lenga vraiment grand bien comme on a que ba sangani lisusu encore une fois de plus Tango mone bon basangani bazana projet mais projet ngo ezo qui est déjà ndenge moko ya faire rigola ko sangisa ba musicien nyonso ya wenge musique to moni susu idée on a d'abord euta ki wapi ko sangisa 4x4 mais idée wana euta wapi parce que ba idée e la biso kara soit na plaja na ebis so ebis nikaswa plaja ba tu pe balanda biso plaja za lokwa kolanda idée ya muninga usat kolanda o muninga sali ba idée la biso bongo usat inspiration ou tarana o muninga sali yo ozu inspiration na oluki o améliorer en quelque part ndesiko to benga ngo ba idée pe idée ya mutu musu ko yele ka boy mbala mo parvenir yé mo na kati ya mutu mais bat musu batira inspiration na bango na o baninga déjà basali mais lorsque place o bat boninga ba créer la polémique yango wana genre que faire rigola ndinga oui ranson ndinga zawana aluki ko imiter ou soit ko yiba idée ya faire rigola ndinga zaki na idée ya kosangisa ba ex musicien nyo surtout ya wera ba yimba na bango elongo ba sala quelque chose elongo o ba comme ko luki la faire rigola asale la asengela wera son permission d'abord omoni et idée on peut la ka buna ka penze mo pe e bimate soki pe bimase ke yokanati omoni parce que ngana yoka ngote personnellement désolé donc voilà ba lo ba ke no wera son aibi idée wana et na koki ko confirmant pourquoi parce que wera tout au début na ba misusu wana bazaki so na ba bon terme te mutam ta comme de son côté baso la sou vraiment te mutam ta comme ça ba makamne na ndenge na omoni faire ego la pe baba zaki parmi ba cofondateur a wenge mais tout ce que le omoni te na kati ya lisanga wana nde bazalaki tout ce que le komona te omoni mais et puis si vraiment esengo makasi malgré tout que tout moni ba absence pe ya ba bilongi mususu ezaki te bilongi mususu ezaki te mais esali quand même grand bien réel plaisir bana poto mingi bolo belango bana poto mingi basepeli pe na idango mais batunde ya basongi songi lokwa babiso lokola babango babite ou rason aibi idée ya ferigola voilà comment on a lelo 4x4 ko sangana to ebite tozo zelelo ko bango ba bongisi peut-être po ba servir biso to moni bango to basangani sala ki penza bien makasi totali bilongi ezanga ki wana na ebite ezangi parce que bazala ki te to ezangi po babengi bango te oyebi musique ezala na mambo ebele musique ezala na mambo ebele et ba journaliste to comment tambola de pair na ba musicien to comment ko imiter ba comportement na ba mususu au mona ba journaliste ba comment ko imiter ba comportement ba musicien du genre ndeni ndeti Magali Kongolo a camarade ya Malika no baba ninga baza kon bon terme ti le lombo teleka wana moi lisolo le kawana moi appelle moi ni le kana kati wana mais Malika bali to moni absence à Magali Kongolo est-ce que ngola sa ke Malika benge Magali te bien sûr ka benga ki mais Magali a été et ngola sa pete ke Magali zena poso yate et on mususu a été pour peut-être batum su bazaki wana ba bebana na Magali na bandenge mo boyke akoki koza la place moko na bango nde bazati omoni donc c'est ça tant mususu bato bazati eza que teka obligatoirement ba benge bango tete eza que peut-être que ndenge bazawana bato mususu bazaya wana ba bebana na ba misusu na bandenge mo boyke akoki sou même pas ko s'approcher pembeni yesika o baninga bazali donc ene bongo il ne faut pas que le bakente ba benge bango te ou pas mais to lobi pete que non ezate que ba benge bango petite mais eza ekoki pe ko zala que ba benge bango te donc ba supposition ezebele parce que biso na ba analyste supposa kaka eza lo kwa to sa ba enquête nyo surtout ezali ba négliger ngote
Omoni, toutes les possibilités, toutes les propositions sont à prendre. Toutes les propositions eza ya ozwa. Et cause a peke ba benge bangote, et cause a la peke te, ndenge eza wana ba mususu balinga su ko approcher ba misusu te. Et cause a bongo. Donc tokoko tambo na obo tokoko ki na bongo. Voilà. Lelo Suleiman polémique oyo ya leo na internet par rapport ya mambo oyo oui Ranson a sali c'est pas bato ba msuba ok non genre que c'est parce que ba gaz ba misusu sili baza su na makambute yango ba luki ba sanga na lisusu e matisa bango soke maiti bango bito pesi bango tomba panza na lisusu ne ba faire balingi ba faire revivre biso loko wana et sali biso bien sûr hein Glody tonia on te sali biso bien mais il faut pas qu'on reconnaître que ba papa na biso nde baza wana baza sous vraiment na succès au bazaki na ona kalate tolobi te que non succès esili bango nyonso mais tolobi juste que baza sous na succès au bazaki na ona kalate c'est pourquoi lelo tomoni ke baluki ba s'unir lisusu po batu o bande ko linga union na bango ya kala wana ya wenge baye basuko sepela pe baye basuko revivre ba moment o ba vivre ensemble na bango pe ba fanatique na bango o bazalaka ya wenge ya kala wana o ba bomana pona wenge pona wera pona jibe pona ba msusu wana parce que ngape na union no mona ka ba tête ya ka wera na jibe tomiko sate parce que jibe déjà pesa déjà que te piana papa chéri motopamba wera son pe déjà mi pesa le phénomène nyama makanda Mutobo ya mwazate donc batu baza ba en tête ya union wana eza bango parce que nande pe ba panzana nande ba kinda o akenda na kone batu basala ba succès ka bango wana mibale ba succès ya makasi tolobite ke ba musupe ba côté ba kinda basala ba succès te mais ba o basala ba succès ya makasi pinza ezwa mokili mombe ko banzembo na bango ba beta bango bango vraiment donc eza elomo eza ida bien malgré tout j'ai bien piana à la kabiso album ma balle de match tilelo balobiso 5 ans yango album e bimai 10 ans te so qui 10 ans yo kumtolo ba 10 ans so qui pe 5 ans so combien d'années album e bimate jibe azara susu na terrain te na ba album donc akoma ko beta ba concert kana banzimba kala azaka na ba fanatique akala net moi na lelo so tunye jibe peut-être oye baté mais oye ba we rason parce que na sima we rason na bemisi banzimbo belé ba single belé Omoni. Donc voilà. Donc en tête baza ba jibe baza ba wera ba on est ba kumbila mambango ba on est ba kendele na mambango ndenge pena esengele li Glody. Lelo Suleiman conseil ni oko pesa na ba jeune ou nos ba génération asima ou ba bimi na sima 4x4 par rapport ya réconciliation ou ba vie na bango ba sali ba o batikal na sima ko pesa bango conseil ba o batikal na sima du genre ndeni genre ndenge zaki le marquis bato pe ba sala ka moi ba nini na bango. Ouais, conseil non plus ça pour ça juste que batikara kolanda parce que faire rigola abimse idée na mutali boso bon on peut pas le kabalanda parce que faire pas un akata les marquis so gaza ipe na posa les marquis ça na pour les marquis zeka faire Bill Clinton JDT na mutumo wana na bosa ni kombo donc ezaka bongo omoni ezateka pop faire rigola bimisa ki idée mutali bosa sangisa ba ex musicien tout ya wenge ba sangana ba héritier ba cappuccino le boga baza tellement ebele ba o ba longwa batikana ba poto basala banini donc ezaka te que non batu nyonso to ba bandolanda parce que loro moko peso batu ba komosala ngo ebele ba bandeli yango ezasu goûter ezasu elengite tala no yo moro chemise na yo olati osombi oleki omoni omutalati oleki kuna omoni omutalati ngombe mutomo ato ngoko sa mutuke na soma ki on prix boy mutondi mote po ebike intel pas soma ki on ki tuni no yeba véritable prix na donc eloko ici la valeur babi rareté ya eloko nde epesa eloko valeur pe eloko o ezara trop populaire ezara suna valeur te na miso bato donc voilà un peu Suleiman to comme déjà na suka émission conseil ni oko pesa 4x4 et puis avant notre zone mamba conseil au colo bani parce que ba journaliste à YouTube pour les longs on dit na mikolo nyos na zo kendele ba journaliste à YouTube mabi ba ngona ça va vendre quelque part ba ozela likambu na 4x4 wana pour ba ya lisusu to problème pour ba ya lisusu ce que conseil ni oko pesa bango ba s'attendre de na nini ya mabe ba kosa
Non, bah s'attendre, écoute, ne côté bah journaliste et Moussalo Bakoko Sala, ils ont soutenir projet. Ils ont soutenir bah musicien, bah papa na biso. Bon soutenir bah ondeni, na ko booster ma bossala, conseil lango be mission bien, conseil lango marketing a bien, conseil lango publicité a bien. Ils ont dit que les camions sont tout biso bah chroniqueur, tout biso bah journaliste, tout ya kato panza kate. Les camions sont tout ya kato cha songi non. Les camions sont tout ya karato lu baramabe na ngote. Il faut payer en quelque sorte, en quelque part. Kota la rappel que te oh le camion ezabwe, tout ça en ngobo to ki na ngobo. To soutenir pe bateau. To chaper un coup de pouce pour eke liboso. Au lieu ya osala makambuka na ko na bondo kipo. To s'attendre na songi te. Pour na kopanza. To lo bate que to s'attendre na ngote po batu bosa songi po ba panza boza kaka. Ataka entre bango wana bato bozanga boyoka ni boza kaka. Donc to s'attendre kaka que ba journaliste ndé ba aider pe ba soutenir projet o e kindika liboso. Ezonga nango simate. Voilà Suleiman to comme na suka moi muke pa beta ani mbunda ba kolope ba bina parce que conseil ni okope sa ba vie na biso. Conseil non pe sa bangiza kaka que idée o bazweza idée mo malamu. Ba ki nango vraiment ti na suka pe ebota ba fui pe ya malamu. Parce que tolingate to yoka kete lobby ou ranson na sa ki boye azong sa ki boye mais e porter nango fui mo ya malamu te et sopanes ko bango et bimsa bango ba moins que rien et bimsa bango ba zoba et bimsa bango de ti batumo ba yebi o bosala ti. Donc voilà, ezateka que non idée non surtout obino bozo bo comme ça na sukate lokwa featuring ya nani kutu ya comme la ya papa we bana Kofi basale lango clip te lokwa featuring a Kofi na Ferre ya Kobetox basale lango clip te ba projet komati na sukate donc bongo botika ko sala ba makambo mo boy pour que lobi bat bazo asu ba CG et le banana to soki nani il faut si mara pour se simbite bat bazo CG donc pour bat bazo CG il faut ka simba donc il faut ka simba basa l'effort ata ezana ki to côté me ba lukata ba changata maquillage bi makitoko ba lukata ba sa mignon surtout pour ka simba. Donc voilà un peu Glody Mutombo mambo vraiment eze belé mambo eze belé lo ba pona ba wengo yo pona ba musicien na biso oyo il faut pas ça uni parce que babi dans l'unité et ça là que force unité de ça là que batba kende liboso pe ba ke musika so za yo moko o kende mbangu mais so boza elongo ensemble bo ke musika ata bubano ke malembe me bokoma musika omoni bongo ndeza bat ba mona nga ndeti mutu mona lo ba mambo ezanga tina mais deux fois je sors mambo oyo eza ba conseil mo ya makasi pe eza ba conseil mo ya malamu ata ba mo ba vanda na banda ko ba lo ba kete mona lo ba mamba solo ba maman c'est mama est la légitime des gens si ma si force à Italie ba lo ba kete mona lo ba mamba solo na kamantambu kuna na Belgique place ba kenda kolia ntaba na pesi bino ba mbote donc na Verviers na pesi bino ba mbote donc voilà Glody Mutombo. Suleiman to comme une na suka émission quelques dédicaces photo voilà avant d'appeler ça ba dédicace nangai juste un petit mot de la fin ezara que baninga oyo boyaka na ba via baninga pour que bo baby ça pour que bo cha songi ou soit pour oboto la muninga grâce oya nango boye ba kata bo baby si réputation mutu ata bo baby si koma mutu bo salira ngo na ndenge nyonso mais bolongo la jamais chance oya nango bolongo la jamais grâce oya nango na mizo nzambe donc ozala ka ye okomara jamais ye atao ozawera olingo bebisi la jibe soki nini so nini okoma jamais jibe otikala wera e potikala ka jibe donc toyebaka bien ko garder ba bande na biso toyebaka bien ko sala makambo pour que lobi rattraper biso te toyebaka pena ko sala nini ko toyebaka nini otozo sala c'est ce que je voulais dire pour que lobi rattraper biso te parce que le lobato mingi ba sala oyo baninga ba sala ki ba copier juste o baninga ba copier ki pour faire sala ki biso peto copier est-ce que bino boy biso ke simba to simba te et là au moins que ça l'a bien ezala nini 5 plus 5 est égal à 10 9 plus 1 est égal à 10 8 plus 2 est égal à 10 7 plus 3 est égal à 10 6 plus 4 est égal à 10 donc nyonso tu wana
malgré tout ça, bah chiffres différents, bah nombre différent, mais réponse on a sous 10. Donc, elingo lo bake okoko sala de tous les moyens. Ou a sali 8 plus 10, ou a sali 8 plus 2, ou a sali 7 plus 3. Mais bino nyo sotu na suka bo trouver réponse moko 10. Donc, pour atteindre succès, non, parce que batu nyo sotu ba luka succès na vie. Pour atteindre ton succès, okoko sala ba façon différente que muninga. Et ça c'est que quand on copie muninga to o luka o yiba o muninga zana pour que yo o trouver succès. C'est pas ça. C'était juste des conseils. Et le Christelle Lomboto que je salue, Marino Souma Kanapé sur Bambote. Et Vodi Moukwa, ma copine, je te salue. Donc, fille à Goma, fille à Moussoaïl, n'a pas sur Bambote. Ma maman chérie, n'a pas sur Bambote. Diana Ndaya, Janine, ma grande soeur propre, maman Nassarib, n'a pas sur Bambote. Déjà, bon voyage à toi, Kalate, to Kabwana, ma bagage déjà Kangami. Donc, voilà. Et ça n'a vraiment souci, ma casimette, au Koutana un jour. Donc, Mamouza est belé tellement y'a la bambote n'a pas pesi yangwana maman Denise Nyakero bambote no une fois de plus des bonnes guérisons na président na biso ya mboka oyo Félix Tshisekedi Chilombo na peso bambote wana ba biko kwa ba s'arrive donc baluba na baluba voilà. Merci beaucoup à toi Glody Mutombo pour na occasion pesinga yo za sulu liboso na lelo na Congo Source Télévision. Merci. Abonner tout ya Congo Source Télévision. Pour s'abonner massivement à Congo Source Télévision, il faut cliquer la cloche à notification. Bye bye.